Mama Kimpi bel et bien balongola yo. Nyonso koloba, nyonso kolakisa, balongola yo musala. Oui, olongwa na volonté na yo te. O démissionna pété. Ato lakisi ba papier, ato lobi ndenge koloba. Kobenga no kutu Karine Mokonzi zoba te. Pozo miseka yo moko. Kobenga no kutu Karine Mokonzi te mwasa kisasa. Opesa Manuela Kitoko raison. Non. Wana magoda. Ayebika keloko moko magoda. Ya papa, ya voisin, ya camarade papa, ya mobali, ya camarade mibali, ya Rotterdam Mobimba. Tangwa silisi ake Paris. Magoda El France. Kuna akamwisi. Na mibali yo balinga magoda. Na mibali yo balukaka magoda. Bazo kamwa ezoyela bango na 3h du matin na voiture esali accident. Alors Karine Mokonzi la baronne, icône, oyoyo alesaka yo, oyoyo, soko tangi kombo na ete, bayebi yo te na mokili oyo. Ato banda na internet avant ye. Oui, Karine Mokonzi la baronne. Réalité ya poto. Bon na buto sala na TikTok. Sala butu e mona beta petongo. Bon na TikTok. Live na TikTok wana. C'est parce que c'est normal et ça plateforme moko je vais découvrir. Donc découvrir TikTok faut être patient. Si ko yondo e batenga beta musala butu e mona tongo. Après l'après-midi na ekope malobi na sengi boy. Nebika osalo kuta. Salaire. Tant yozo landa mbongo mbonga YouTube ya passe oba. Na yebi ozamuno loba. Mutazana Congo loba c'est normal. Yo pe na poto na Belgique o loba. Donc c'est là où je mukanda OK musala e bandu salo bien. Zela mukande bima ndako bima. Yo kutomona kata bien ngote. Au sérieux, on comprend des potos. Poto est bien très bien. Selon nango Manuela wa fi à Kinshasa. Ya, yende mutafi ya Kinshasa. Yende. Babiso skoto travailler ko o liambo nga l'état après l'état lukelo musa moko ke sokola basani vite fait. Biso to ba jara fi wana te. Biso peneza ke o sali musala na o ke na bande de l'école o sali formation na yo. Yelo. Landanga Mama Kimpi na bakso Kimpi. Nazali apona yango. Nazawa te pona kokata yo manzoloko. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bon, nazoloba na bazozo boya. Po bokomona na take Mama Kimpi na yekaka pa lobi na la baronne. Te, boya bazozo bomona kote bozalaka ndenge bakosaka bino. Azo kosa bino avec énergie. Avec force. Nayebi, bokolo ba papa robot, tomoni ba papier. O douté na ba papier wana, na pia bino réponse, na douté te. Ba papier wana, bel et bien eza vrai. Na kiti bino mutema, tona matisi. Ok, nayebaki bo mata. Po boza na ngambu ya Mama Kimpi. Fo bozo ba Kimpi ya mike mike. Alors, Mama Kimpi, azana papier vrai, qui a 5 qui démission. Yemoko milongwe, pourquoi nga papa robot, nandimi papier, nazolo badisusu. Makamune za lukuta. Papa robot, o libo mate. Nazokosa na libo mate. Nga papa robot, na kende musala te, na travail na vie nga muke, na musala bien sûr. Mais naïbi tout, ndenge ka naïbaka tout. Qui connaît tout, c'est moi. Mama Kimpi, botala ba vidéo naïe. Chaque fois, azo sa la vidéo, abanako lobani.
naza na musala nanga ya bien. Madame la directrice alinganga bien. Monsieur le maire alinganga bien. Ndenge pe nazo filmer bana te. Nazo filmer na se. Bosolo babokufundanga balongolanga ata bofundinga bakolongolanga te. Ngape musala oyo nakolongwa te. Bolanda ba video ezali na site na ye. Bokende tala makambo banda koloba. Siko koma mutazoloba bongo kaka dans 3 jours 4 jours a 5 démission. Bozomo nango louche. Bozomo nango mulili te. Na tshela bino mwinda ya kitekimus bo pelisa. To mwinda pétrole. Pour bomona clair. Mutu azo confirmé azo loba avec arrogance. Arrogance batia kimpi likolo. Abengana mandona abwakela isoi. Siko muta bongo. Azo beta tolo na musala na ye. Azo beta tolo na directrice akolongola ete. Pe abeti soso tolo na monsieur le maire. Balinga mingi. Allez dans 3 jours à Longwa. Bomonango wapi. Bomonango wapi. Tona une semaine à Longwa. À cause de démission. Bomonango wapi. Akokodisa na motif nini. Likamonine lekaki mikolo wana po cause de démission. Mabenini basalaki na directrice so alingaki mingi. Mabenini ba collègue na ye na bana balingi na école. Bakisa monsieur le maire aza bien aimé. Bakisa ba police à quartier ba ye. Ba pesaki madame bonjour. Bakisa ba petit à quartier ba kengi la voiture. Ça c'est la voiture de notre mère. Hein? Si tu touches, je t'arrache la gueule. Ba petit mais costaud. Ba wesh. C'est quoi Mutabongo? Mutabongo a démissionné. Aya kobenga la baronne Karine Mokonzi Zoba. Aya koloba Karine Mokonzi mwasa Kinshasa. Mais non. Tu es malade ou quoi, toi? Tu t'en fous de nous? Namoni ozo jouer na biso. Bandeko na clercir bino sikoyo o elekaki. Bolanda bien. Alobaki na bino pachaki défi. Alobaki la Chine na bino bazozote siko nazoloba na biso. La Chine bobengi na musala nanga. Bobengi tina mairie. Bokanisi bakolongola nga musala. Directrice ayebisinga na ndimi pe na filmaka. Na kolongwa te. Achaki Chine défi. Alobaki a confirmé. To bengi kuna. Pe a confirmé biso a kolongwa te. Muta kolongola zate. Pe ye moko pa yebisi bango. Mais comment a démissionné? Démission ngopé. A se expliquer binote. A zo zelanga papa robot. Na ya kolakisa bino ki na yebi. Na buke maseke. Aki mambango sikwa lukamandona. Bakate manzoloko ya kimpi. Totamfumo. Alors, na kolobango pe. Bandeko. Soko moni mutu. Ndenge mama kimpa azalaki wana. Abeti batolo tout. Simana 3 jours na 1 semaine a démissionné. Et la kisi démission forcée. Eza légalement. Bolanda angote na ba télévision en France. Balaksa Ertuno. Macron démissionné. Ministre primaire démissionné. Directeur d'école démissionné. Donc démissionné yomoko. Pona likambo sali. Sinon te ko balukilo mabe.
C'est ça, likambo ekutani na Mama Kimpi. Mama Kimpi, tango yebisi, directrice alobi, ça va. Ça va, la qui était d'accord. Non, ça va. C'est dit. Bon, tu peux continuer, madame. C'est non. Directrice a sa mairie, elle est partout. Solution, bako zoa. Bako sa démissionner, longwa. Soko longwe te porter plainte. Pour y a le bien, non? Soki ba longo la qui est. Bele ba fouti mbong. C'est vrai. Bako longo le musalate, pour bako fouti mbong. Mais si koyo, le kola sali makambouana. École, ils ont le droit. Il y a reporté plainte. Peba longoli musala. Si ko so akangami takangami te. Magolongwa musala. Pe koza na difficulté na musala mosusu. Oui. A cause na difficulté na musala mosusu. École refute mbongo te. Soka longoli. Na mabe o asalaki. C'est koyo, ce qui madame la directrice, ton mairie, na mutea malamu na bango, ba yebisie. Denge saboy, toko longola yo, toko futo pe mbongo te, po sali mabe. Toko porte pe plainte, justice au kata makambo, mais mbongo rozwate. Ozane na chance, ok kachote, mais ba longoli yo kaka, ba pecho avertissement, to 3 mois sursis. Mais mbongo rozwate. Mais loko kozwa po bazo na musala eko ya likambo. Sikoya démissionner na yo makambo ke na justice te et puis kene ko lukano musala mususu bakozwa yo. To iboza makambo sali okana ki yango te. Makambo sali oyebaki te. Danger nango. Yango to sungi yo. To boyi ko porter plainte. Pour ça, tu longolio, tu portes plainte, tu fous rien, tu as un avantage. Il y a un risque. Mais le col là, tu as gentil à yo, tu as bien à yo, tu as bien à biso, tu as un goyeba, démissionner. Pose une chance, bazo pas moussous. Démissionner na yo, pour sa raison, boye boye. Donc, démission wana ezali arrangé. Eza forcé te, mais arrangé. Pour choix monsieur ezala kite. Sikwa eko beta tolo. Musala oya zui sikoyo. Eza intérim. Yango bomona ke na TikTok. Akotaka na butu na moi. Sikwa zolo bake asalaka na butu. Or que na TikTok a kotaka na butu 4 heures du temps à salaka Mama Kimpi na sukisiawa na sukisia kimambango kende pa mandona akato manzaka manzoloko soka zate kende pa tamfumo ga papa robo na tiki yao. Ciao. 7h30 na bimi double et foutu kitoko so pe la journée na zona kayu biso ba femme forte na nzoto nde forte pe uti musana butu na tongo to ko beta mususu zoba aba pe balongo isi e musala oui balongo so zoba musala yo libome yune mtozo ko sa liboma wafi ya Kinshasa Manuela singa ko bien asinga ko kututa lobela ko vérité wana poto bebi poto te apa ko ayebi poto ko lega Manuela wafi ya Kinshasa tika poto na bato poto yepe mwana poto na bato kayu mukoba no simba fiche de paye na contrat de travail mukoko yekola kosala CV na lettre de motivation oye koloba na biso yo lukaka bato akine ndengo yo poza fi ya Kinshasa kendeka na bataki ndo komiko otumbola bato po bato ba chayoka oluka po deja bochaka bolotaka Elsa Kozanga. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzamelanga. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi à Combat TV. Bonjour, bonsoir, Balandinyon so, ya Elengi à Combat. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzamelanga. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Talon Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzamelanga. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.